ndimaki na uteki musala na retour na na zozonga na kutena la fille Elisandra o episode tozoluka awa o mama na zoluka tokutai na ye mwana banlevaki ye bakotaki na ezamba zamba kuna na Canada bakoti na ezamba zamba mutuke ye ezui bango de bakoti bona avion bayaki nindi awa na Luanda po batika ye ndako oyo bakomaki na ye nango ndako wana batangi na fongola te nda kimi kokima zokima ngape na uti musala na zozonga ndi na kutai na ye ngabi o na reconnaître kana nzela ya lino ngabi oyo mono bazoluka ti ndi na zuye Elisandra ndi mtapesinga kombo na ye Elisopi Elisandra ndi ye tusa na ye awa mama Elisandra bo partager video eko matipa mama na ye mwana asa awa na Luanda awa na Angola asetove awa bayaki bateka ye pamwa masimu ba mundele kuna na Canada okima kimi na ndako wana awa na Luanda ndi na kutai na ye aza mabuko na ngalo kwa za malade nazo ngana kene na hospital ndi na kokaki tenza mapesi na makasi na sali video oyo o partager video eko mati epa mama na ye za mutema okita mwana aza ana Luanda Elisandra aza ana Luanda epa na ngambilinga mwana yo azali ba mama bosunga ne biso ozoendeni mwena fichier ni mama ya adresse ya ndako nanga isate soki obengi ngai mama oya osolonanga moko mpona makambo mwana merci beaucoup mais mwana yo aza envie akufi. Et voilà la famille, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend quand il y a un bonjour vraiment émission sur la famille et bah le but vraiment bah bon début il y a mon biso vraiment à lelo au to bengi mon vendredi to bandi déjà week-end na biso bah le but vraiment bah bon week-end na bino nyonso au bonjour li ba ya kolanda vraiment chaîne na biso ya famille Libota News TV bah le biso qui au côté pour la première fois dans ta chaîne vraiment en tout cas ko bosanate au s'abonner na kata chaîne na biso au partager au chama j'aime ko ça la bien ya mona vraiment eza façon ya ko motiver biso la famille en tout cas je vous dis merci ndenge bokoti na kata émission na biso ndenge bopesa biso attention na bino vraiment en tout cas et kendaka vraiment droit au cœur na ba commentaire na bino et ça la biso bien vraiment to ko sola bande ko nga ka le to mesana ko pesa bino actualité sur les camps ezali vraiment sur l'internet et toya kawana pour na koloba pour na ko éclaircir pour na ko pesa ba point de vue na biso vraiment toya ka pour na ko sala analyse kaka ndenge to mesana vraiment chaîne na biso ezana pour na kolobela ba artiste na biso pourquoi pas s'occuper likambo ko ezana communauté na biso ezo le kandeti to moni likambo ya Alexandra o ezo le kana réseaux sociaux oh vraiment esali pasi esali mabota pasi makambo ebele esali kati na mabota en tout cas bandi kolanga likambo ezoksi mitema ya bato ebele ba mama ebele baleli ba papa ebele ba famille ebele baleli pourquoi pas to ya kolobela yango vraiment esengaki to ya kolobela likambo ya Alexandra la famille na ki pasi kota la vidéo oyo ya mwana mwasi oyo asali j'espère que bomoni titre na na ti par rapport ya maloba oyo ya mwana mwasi oyo na otu ko tiela bino vidéo bolandi j'espère que bino boyoki ndenga lobi na wakaki pasi koyoka maloba ya mwana mwasi wana ça m'a beaucoup dérangé na vu place ya mama ya Alexandra na minute oyo akutani siko na vidéo oyo fi wana asali donc de la blague bande kolanga ça fait trop mal yango vraiment tinta kingana et poussa kingana ya na mekana ko sala analyse to mekana ko sala analyse ensemble ngala bino avec ba commentaire na bino to meka vraiment ko sola et ça la bien pour que peut-être ekoko comme la peu moi moi c'est à topé bato mususu o bazana pour ça il y a ko blaguer na vie ya moto la famille oyebi moko ba congolais na ebité ceux qui na mutu na biso ba chakani na kati je sais pas franchement moko ba congolais makamba salaka na ebité so ezaka nini na ebité comment fait-il que mutu bazana passe na longo no ba biso na tie mama wana o aboti mwana na ye mama na ngala yebi kombolo excusez-moi maman na Alexandra o azana douleur moko o balobi inconditionnel douleur wana to hebiti soki kutu biso ba oyo histoire à Alexandra o ezo sala biso pasi bongo boni libota na ye boni mama na ye boni papa na ye boni ba cousin cousine
Ba oncle na ye, ba tante na ye, boni, ba na douleur. O ba le ko raisonner moi na biso, ake kotanga zo 6 classe, a cause de son mobile malamu, a kotanga, a cause de son musala malamu, bazo ba le ko investir déjà pas moi na ba de ko s'attendre na makaba malamu. Lelo yo moi na banga kufi. Ka boya kene kaka boye, bandi konanga. Boyebi souffrance o libota niza nango. Sikoyo na souffrance na bazana nango. Individu moko boye kaka lokola TikTok yango. Ba pesa na baba tout pouvoir. Ya koya ko ça n'importe quoi. Ya koya ko ba n'importe quoi. Moko pe totala makambo yo sela ba live. Mo totala pe makambo be o ya koya ko ba vraiment sur TikTok yango pardon pour kaka yo zo ba vie. O gagner mbo à quoi bon? Ya kuzokisa motema muto sa zoki. Yo gagner mbongo wana oliango pe na kimia kitio pe na kimia. Pour celle ba vue ebele sur YouTube, sur TikTok. Non franchement. Franchement, tozanga mitema. Moi ça sali vidéo ozanga motema. Ozanga penza motema. Pour ceux qui muta motema malamu. Ozanga motema, o motema passe ya douleur. Yo kokai ko sala ba vidéo pareil boete. Muto déjà ça koufi. Ba confirmer. Ba moni corps na ye. Corps ne monani. La police canadienne. Ba moni makambo nyonso. Vraiment. Et après, il y a un makambo yozo loba. Pourquoi tout ça? Pour nous blaguer la vie à Moutouko, ma soeur. Pour nous qu'on soit un coup, ils ont se moquer dans la famille. Oh, se moquer la bango. Oh, ils ont qui nous quitté, ma soeur. Oh, ça, ils ont qui nous qui pire et simple. Ils ont vraiment qui nous qui bande kolanga, ils ont facilité à pambater. Comment tu es tranquille quand tu fais ça, tu es vraiment à l'aise. Tu le fais avec conscience. Donc conscience nous vraiment tranquille, non. Makamba be pour muta salango na conscience moko tranquille. En tout cas fois zaka mutu moko avec suspect toi za makamo boy. Pour pambaka be mutu aza normal jamais qu'on se comporter de la sorte. Oh, vous êtes vraiment à l'aise, il y a la vidéo, il y a n'importe quoi à Zali, si réellement moi on a Zalaki, nande bato ba luka e penda boyo ngo bisate l'honnêteté quelque soit maladie. Tu nga to moni kasi na maladie ngoti. Tu nga to moni ngalali na mbeto wana. Tu nga to mona ye. Tu moni ke ye wala vraiment Alexandra Lali azobela. C'est vrai azapa na yo. Pourquoi ba plaisanterie beaucoup ma chérie, ma sœur? Pour ani beaucoup moko blaguer na ba vie bato beko. Pour la ni bozo na respecter na mokili oyo likola ba TikTok o ye. Likola ba mbongo o bozo gagner ko sila ngo le lobby. Pourquoi? Pourquoi motema mabe benga na obengo ki motema mabe? Tu sais nous vraiment vidéo même famille na yo même bato ba proche na ba zaka na yo. Ba lobela ki atate. Aussi nous vraiment à l'aise, tu sais les vidéos là vraiment motema ça tranquille. Aussi longtemps quelque part ils ont la bateau bazo les sur vidéo, bateau bazo les sur makam oh. Mais ils ont la force tranquille ya couper ces informations moko boy. Oyo koluka kolamusa bato papota moko be maman ne sikazali. Soka yo kilikambo oh. Maman na koluka kocha sur mon espoir parce que maman na dans posa moi na za envie. Siko lelo ceux qui zaka bongo te maman bato. Nande bazo luka déjà ba comme c'est déjà makasi tout yo jusqu'aux ongles c'est sous. Okomi soko chesu na mutu moko boy a raisonner azakaka akoma soko tia ba penser wana. Pour ça le rendez ma sœur. Et après non franchement nous les Congolais tout ça très compliqué toi pas compliqué. Makamsu to salaka te bakelo ni to lin ko sala to lo ni to sala. Ils ont quoi apporter ni pour la bandeko. C'est pas gentil. Oui, bito na landi vidéo bande kolona ki pasi moko au cause il était. Il dérangeait ma casse na bi pourquoi? Ba tout au côté aux atina niveau boy pourquoi pona nini? Ko sala makamba boy. Aux ano pas l'aise. On est vraiment très à l'aise au ba ko luko l'Angola. Maman.
est-ce que vraiment makambo oyo ozosala vraiment eza malamu? Mais yo lapo okendeke église ya lokola nti ose moke na mwana oyo ose moke na mama na ye. Oui, ya lokola ose moke na mama na ye. Mposo obandeki kose moke na mama na ye te to mpe na famille wana te olingo osala makambo osali te. Olingo oyo osala bavideo ya boye te bavideo moko eza kitoko te. Eya kitoko te bandeko na ngai. Oyebi nayoki pasi na motema bandeko na ngai nayebi te soki bino atandi na tie bino estro bolandi yango soki esali bino ndenge nini. Neti soki esali bino ndenge nini. Non, à un moment donné il faut arrêter. À un moment donné il faut vraiment arrêter na bajara babilo moboye. Il faut arrêter. C'est pas gentil. Oh là 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 là. Azan est vraiment très à l'aise. Histoire, c'est comme si vraiment ils une vraie histoire. Qui peut bazoyer. Qui va côté qui l'Angola. Maman was au Canada. Donc bon au Canada s'il était pas côté kaka moi en Angola. Côté kaneka moi en Angola. Et bien moko franchement. Moko ya passe. Moko tali pendo bité. Il fallait pas n'aboter la moutouboy. Il fallait pas n'aboter ma famille moko quelconque. Mais tellement to ya kaka la mokili yango. Nza bile mte bibisika ni a place akabiso. Pour ba jara ba sœur ya boy, ba jara ba fille ya boy. Na famille penza famille pena to telemelio, to telemoti na suka parce que est comme la yo. Comme la vie sonne ne comme l'autre. Au bas de mon oncle le quoi sopendeni. Mais est comme la yo. Et comme la yo, comme le ça qui na place na yo, et ça ce que moi na yo. Ce qui va ça là que n'engue yo ko sala boui. Ce qu'on vient ko se plan non. Des fois na loba makam sous na vie hein. Il faut non comme la biso. Pour les campo et comme l'autre moye ba passe na ngo ezate moye ba douleur na ngo ezate ba ndekonanga. Na loba ngo met fois. Et na ba tum so mona kufeli papa na ye. Akufeli maman na ye. Ozomona batindeko bazoyi ata msusu maman aki très cher pour na ye papa na ki très cher pour na ye mais akufi bozomona so batu baza wana be azo seka azo sala nyonso mais kati na ye boyebi te loni azo penser alors totika ko blesser baninga totika ko blesser surtout lisolo likambo ya boye ya mama oyo likambo pasi boye pourquoi la famille? Oui, sans blague, bande kolanga, non qui passe. Non qui vraiment passe côté la vidéo. Non qui passe on a baki non. Nako bombango nga mon côté. Nako bombango nga mon côté. Na me kana ko partager na ba oyangai. O pe ba monike. Ba ko contribuer. Bako contribuer na lisolo on a conseil na bango na kolobela pe moi si oyo sali makambo o si c'est comme la parce que non TikTok est comme le makambo belé bat bazo banga susu batute respect à batu zate respect même ya ba mort eza kali susu te muta kufio ke ko plaisanterie na makambo boye est-ce qu'il y a qui comédienne avec comédienne te en tout cas ça fait très mal à la famille. N'est que sa vidéo avec douleur parce qu'il a cana qui coûte tout. Mais la salon pour la moni trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vraiment la famille. Merci beaucoup na bino sur au besoin temps vraiment ya kolanda. Oui, les chaîne la famille Libote News TV. Balobi soko coach pour la première fois. Abonne-toi au cause la jamais d'ici hein. Dans les labino ya trop la famille Libote Mobimba en tout cas tous les labina trop vraiment tout continuer toujours à consommer ma film la biso
film la pia sika pe yango wana ezo banda bandeko na nga en tout cas tozala toujours coach cimenté no bujinga en tout cas tobondela mpona mama ya mwana na biso Alexandra tobondela mpona famille wana nzambe akopambola biso. La famille, vraiment je suis obligée de vous laisser. Quant à moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut, hein. Et j'espère que Dieu a kolinga toujours posera toujours na ngambo na biso. Voilà, natiki biso vraiment la famille, natiki biso, mais tout pesa conseil na ndeko na biso moi en tout cas likambo osali nga pona nga il fallait vraiment oya ko senga pardon ka ndenge osali vidéo eleki na TikTok oya pe ko senga pardon mémoire ya mwana wa kufi et ezala bien balobi baloba kaka nga na lobi soko ko sala ngo gloire à Dieu so pour ko sala ngo te ndeko na nga ezo dépendre kana yo moko yebi nde nini ozo mema vie na yo moko yebi makamini oya ki koloba sur l'internet. Alors vraiment et ça li pasi soki okosepela koya kosenga pardon ya kosenga pardon nzambe alola kolimbisa mais soki osepela te omona kino eza cop na yo en tout cas continuez toujours na bajar et bémission boye yo moko koyeba mbano nango. Voilà la famille, en tout cas je suis obligée de vous laisser, on se retrouve à la prochaine vidéo.